Kimbangisme oye! Ono tuyangalale kwetu kade kiwai kiamen tata Kimbangu butukiliriaka bakutumie bosala noki lulutako bole kabole. Bapusa là. Peut-être bakito mais même à battre les malabangwa. Mingi bakomituna oyo alingoloba bankumu nyonso bapusani likambwango nini lelo eza esengo popasi oyo ya tata Kimbangu mpasi oyo ya mfumu Kimbangu ezalaki pasi na biso nyonso pona mutu oyo botelemisi bopesi nzela asala kasi monguna abundisi ye akangi ye lelo ye wana abimi esengo na biso po lelo biso bakumu bakolo bilima ya mabele oyo pouvoir nzambe apesaki lelo toza kopesa lisusu na papa Kimbangu Kiangani makasi pe moto ya kofungola mokili pe kofungola mabele pe kopanza po Kongo emonana. Kimbangisme oye! Lelo se lelo! Mbuta Kimbangu Kiangani tosenga kina bakoko balakisa tovandi na kati ya prison toyebisi batu nyonso bolongola ba parapluie na bino botala couronne ancestrale na likolo moye lakisaki oyo azana tembe misu na ye ekufa elembo oyo elingaki kolakisa ete lelo Kimbangu Kiangani azali kotelema bitumba oyo euti musika tolandi papa gouverneur na biso ya Bakongo alobi mukongo sepela na mwana oyo botaki molandi ya gouverneur ya Katanga alobi ata yo botaki kasi akufelaki epai na ngai pe atikelaki ngai mapamboli ya Kinshasa alobi aza kaka mpo na yo mukongo te aza mpo na yo Katanga te me azali patrimoine ya Kongo mobimba pe ye asukisi alobi azali pe kinwa pe asengi ete moto oyo bafongoli lelo bakende koimplante yango kaka na sanza oyo ya Oktobre na mboka ya Kinshasa mboka Nkiutomba yango wana na bakoko balobi Kimbangu ayaki po na moto mwindo nyonso Kimbangu azali elembo oyo ya Kimpavita mama oyo atumbami na mwana na mukongo mayele ya yo moto mwindo eke wapi bazako efase bino memoire bokomi kobosa na kibokoko lokola batu babota maki likolo ya banzete
Kimbangisme oye! Mosala tokopesa na Papa Kimbangu Kiangani ya kozongisa mémoire ya peuple congolais, kozongisa mémoire ya moto moindo po Congo etelema Afrique, etelema moto moindo arenye na Congo. Tokomi awa lelo ndenge nini? Papa Kimbangu abundi akangami kasi alobi. Papa vice-gouverneur ya Katanga lobi ye akufi lisu moko ya kokanga, lisu moko ya kofongwama. Na kibokoko soki mutu akufi boye elinyoloba akufi te azotala. Elelo Kimbangu asali nini? Asali nini? Yango wana toza kobenga baye la biso lelo se lelo Kimbangu akotelema awa ye abimi atelema. Congo bolinga bolinga te mayela nyonso ya mabe oyo bomemaki na mboka oyo oyo mundela atikaki na mboka oyo boza kopanza. Bamazina bino eza kobundisa Kimbangu oyo eza kobundisa Congo oyo ebomaki Muze Kabila oyo eza koluka koboma Joseph Kabila. Nyonso lelo tokosilisa yango. Biso bilima ya Congo tolobi lelo tolobi. Kimbangisme oye! Epa na biso balobi makanga mene vantoto, makanga mene kuzulu, esalaka te esali nini? Kimbangisme oye! Mfumu Kimbangu oye! Tokopesa devoir na manda oyo ya 2016 ya Kabila Kabange na manda na ye ya 2012-2016 Congo balobi na biso article soki 2 le Congo est laïque et Congo eyebi Nzambe te, Congo eyebi Nzambe te. Epesi fete na bamaji nyonso ekota na mboka na biso Congo. Kasi Congo elobi article 207 Congo elobi ayebi kibokoko. Yango wana kibokoko lelo elobi ezako telemisa mfumu Kimbangu. Ba député ya 2012-2016 bo déclaré Congo, le Congo de Mfumu Kimbangu. Enlevez-nous cet article. Ndenge Kabila Kabange alobaki fini la récréation. Bankumu balobi fini la récréation métaphysique. Bamaji nyonso oye bombani sima ya banganga, sima ya ba pasteur, sima ya ba oyo balingi, ba loge, ba rose croix, ba franc-maçon, bankumu balobi lelo tetele. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye!
Alors, voilà la dimension symbolique du pouvoir de l'autorité traditionnelle avec une peau de léopard. Et il y a d'abord des pavés. Qu'est-ce qui va se passer? La peau léopard qui fait partie des armoiries, il faut le dire, de la République démocratique du Congo. Lelo kaka elembo nzambe ya bakoko atalisaki na prison na likolo na moi yango tokokitisa awa oyo koya C'est le symbolisme de l'unité et de la fraternité. En effet, le régime de Banane croise toujours ensemble, unis, comme un seul homme. C'est un peu ça la symbolique au niveau du bananier. Les léopards, fait partie des le signe du pouvoir, le signe distinctif du pouvoir, les armoiries du pays. La natte, je donne ma langue au chat. La natte, c'est un siège. On s'assoit sur la natte, on dort sur la natte. Son Excellence, ministre Mouyou, aya na biso pe ambassadeur Charles Koto, bango bazali non seulement chef coutumier, mais aussi mwana ya chef coutumier. Excellence, je vous invite à venir nous assister. Les autorités traditionnelles, celles qui nous conçoivent à la facilement qui parlent comme le fils du coin, aussi comme celui qui est issu des tenteurs de pouvoir. Parce que faire rayonner. Donc, construire une pensée, la diffuser, la disséminer, ça signifie qu'il faut être détenteur d'un certain pouvoir. C'est certainement que ce pouvoir que l'autorité traditionnelle veut reconnaître à l'occasion d'un acte symbolique de libération ou de restitution, d'annulation de l'acte de condamnation de Simon Kimbangu.
représentant légal debout sur une peau de léopard, feuillage, et à cela vient de s'ajouter un tam-tam. Qu'est-ce que cela peut bien-il signifier? Mais chez les Africains, le tam-tam participe à un signe de pouvoir parce que vous pouvez annoncer le tam-tam fait partie des médias. Le tam-tam, c'est un des médias traditionnels. En Afrique, on n'a pas connu des livres, on n'a pas connu la radio ni la télévision, mais le tam-tam a participé, continue à participer à diffuser le message parce que quand il y a un phénomène qui intervient dans un village donné, par la manière de tambouriner sur le tam-tam, on peut annoncer soit un événement heureux, soit un événement malheureux. Et ça fait partie des éléments de médiation et nous-mêmes, on travaille un peu là-dessus, comment un certain nombre de rites participent à la médiation culturelle. Papa Kimbangu Kiangani, oye! Tolingi koloba boye na Papa Kimbangu Kiangani. Pouvoir ya kibokoko euta na Nzambe. Nzambe ya bato moindo yo Kimbangu akufelaki. Soki totelemisi ye na kibokoko na biso na bana oyo misatu ya mfumu Kimbangu ye azali mwana liboso. Lokola ye azali mwana liboso elingi koloba bandeko na ye nyonso bakobenga ye papa. Na kimwana na ye ya liboso oyo nyonso azali kati na mabota ya batata oyo misatu akobenga Kimbangu Kiangani papa. Kasi kaka ye batomboli kombo ya koko na ye mfumu Kimbangu. Tango ye azwi kombo oyo bapapa oyo baboti ye bakobenga ye papa. Pe baoyo ye abotami na bango nyonso na generation na ye bakobenga ye koko. Kotelema lelo kobima ya mfumu Kimbangu, kotelema na ye yango na biso lelo tolobi ye nde totelemisi, ye nde topesi nzela akende atelema azongisa kibokoko, azongisa molimo ya bato bayindo. Kobanga te kota bisika nyonso kata basinga muta kokoka yo azali te. Ndenge toza koloka lelo na se ndenge Nzamba se alokaki likolo mutu akokoka ye azali te. Yango wana topesi ye makasi pe tosengi na ye mbonda o topesi ye abeta yango tango nyonso tongo pokwa poete molimo ya bato bayindo ezonga na esika Kongo euti musika pasi yeleki lelo ezaleli ekomi bitumba pe ebandeli ya kobonga ya moto moindo pe oyo kolonga ya kibokoko ya moto moindo na yango tosengi na papa merci mingi topesa yembote akende kovanda. Mouya, vous êtes directeur général de la radio-télévision Kimbangu. Nous venons d'assister pratiquement à un événement qu'on attend, inattendu, parce que qui garderait à votre niveau. En fait, c'est quoi qui est en train de se dérouler? Alors que, officiellement, juridiquement, spirituellement, Simon Kimbangu est reconnu comme tel chef spirituel et il assume
l'autorité depuis pratiquement plus de 10 ans. Que dire à la population congolaise qui nous suit en ce moment-ci? Merci Mbouyal Bangal. Vous savez que ça c'est une cérémonie à caractère juridique, mais les chefs coutumiers qui se sont retrouvés ici ont constaté que depuis 10 années, ils étaient pratiquement absents dans la coutume parce que l'église kimbanguiste